Merci mingi Maman Rosalie pour na kozongisela nga lisusu maloba. Bandeko ba mama pe ba papa na banzi ete bouti kolanda situation yango ndenge Maman Rosalie auti ko expliquer bozwa makambo tozali koloba lisekite ezali penda likambo oyo tuuti kozwa oyo ndeko mwasi asololi na biso problème azali na yango mais tala kaka tokoki ko pesa penza ba détail nyonso tuté po ete ezali quand même mwasi na mobali oyo babalana oyo bazali kovanda esika moko mais problème na bango ezali na likambo oyo etali kobaba to komweta pona mwasi na mobali. Mwasi na minito ndenge tozali koloba bandeko ba bolingo mwasi azali na ba galère moko ya kosakana te aza na ba problème mwasi amonaka na ye nyonso tu mais tala kaka mwasi akoki kozwa na ye ba million mwasi akoki kozwa na ye mbongo ndenge alingi mwasi akoki okoki kosombela ye ba avion mais mwasi azalaka pe na posa ete okomisaka ye na 7e ciel voire même okomisaka ye ata na 10e ata na 12e mais sikoyo tala ke mobali wana ata première ciel apamba aza kokomisa mwasi te ekomi ete ndenge Mama Rosalie alobi ete fietaka yango kaka nzambe ya kosala bandeko avant nzambe asala asengaka nano effort ya yo moko mutu soki yo moko eloko na yo eza na mwa force ya muke nzambe akosala ala ya multiplier yango soki ezalaki ntango mosusu force yango ebandaki koya ntango mosusu na 5 ale nzambe akokosala mpe omoi ntango mosusu abakiseli yo 5 ale ezwi mwa force mais yo kutu force eza te nzambe yango akosala ndenge nini eza neti moto aza koloba ete tobondela nzambe akosala mpo na vi na nga mais dans l'autre temps moto yango alingi kosala mosala te avandi kaka esika moko alingi kosala eloko te azoloba ete tobondela nzambe akosala mpo ete abonga na vi okobonga ndenge nini eza neti moto azoloba lisusu ke bobondela mpo na nga mpo nzambe apesa nga mosala mais babondela mpo na yo nzambe apesa yango mosala oui mais jamais yo moko osala nanu badémarche okende kotunatuna kobetabeta bapote mpo na koluka mosala yango ofandi kaka na ndako ozoloba bobondela mpo na nga nzambe akopesa nga mosala non ndemba makambo yango oyo ezali yango oyo yango na tozali kotuna bandeko eske ezalaka mabe ntango balobaka ete mwasi na mobali bayebana nanu banzoto te ti ntango bakobalana ezalaka ba erreur bato basalaka to ezalaka donc absence ya présence d'esprit parce que toyei komona ete ntango bolobi na bato ete basala babiloko wana nyonso te oui ezali malamu mais bobosanaka mpe koloba na bato wana eloko moko ntango bolobi na bato ete boyeba na banzoto te ti bokobalana mpo boza bafiance eza malamu mpo na miso ya nzambe mais boyebisaka bato mpe eboye boyeba na banzoto te mpo bokobalana mais bokende kosalisa bateste mpo na koyeba entre yo na mobali mwasi na mobali nani akoki kozala na anomalie une fois bobalani epose problème nsima ya mikolo par exemple test ya impuissance mpo na mwasi test mpe mpo na mwasi mpo na koyeba soki mwasi wana akoki kozwa mabota nsima donc bamakambo wana nyonso mpo kosala teste soki bosali bateste wana bozwi baresultat na yango se ok ale wana mpe bato wana bavandi baza kozela mariage eya mpe nsima ya mariage ale nde bayebani banzoto mais ntango bino bozolobaka kaka na bato ke non boyeba na banzoto te ti bokobalana mais bango mpe bavandi bongo dans l'entretemps boza koyeba te ntati na bango entre mwasi na mobali nani aza na anomalie toyebi ete basi mingi na bamibali mingi bakutana na basituation oyo ya bamasolo toza kobeta lelo oyo ndeko mwasi akutani nango yango wana ndeko mwasi mpe ndeko mobali ntango ozwi fiancé kosukaka kaka te oteste kaka ya sida te approfondir bamakambo ya bateste wana kende na teste mpe mobali asalisa teste na ye mpona koyeba soki azali moto oyo azali na baproblème na ndenge ya impuissance bamakambo ebele mpo ete ndeko nakosa yo te ndeko mwasi mpo lelo soki oye kobala na ndenge oyo ndeko mwasi akomi lelo ke bobalani na mobali na mobali azali impuissant ndeko mwasi yo nde moto kosouffrir ebele yo nde moto kosouffrir ebele
po mibali musu pe bazaka na bango omona mobali aza impuissant mais soka zui moi savon na ye afiete omona ka bimisi moi mai na ye wana ale omoni akomi na ye calme mais yo sikoyo mwasi soki baza ko simba yo te mobali yango abali yo aza ko peso nyoso makambu tu mais baza ko chauffer bien te omoni te ke ko tinda kaka o kende na masenge nia sikoyo parole oyo lobaki na ebandeli ete na bisengo na pasi na ndimi na kozala na mobali ekokende wapi yango na avant kokende kondima même parole ya nganga nzambe mbangu mpona koloba na bisengo na pasi na ndimi ndeko kende nanu kosalisa test po yeba te mobali na nga azali na force ya mobali est-ce que lelo soki tovandi na ye akobanda kochauffe nga bien bamakambo wana nyonso mpo yango nde ezali bamakambo evandisaka libala mpo na makambo etali ntango mosusu ndenge ezalaka te mobali ntango mosusu mbongo eza te banini eza nango makambo ya vie eyaka un jour ezalaka ete ndenge balobaka ete baoyo bazalaka na bamoyen ntango mosusu lelo bakokokita okomona susu lobi base remonte wana eza nango bamakambo ya vie mais kozala impuissant te wana nde en tout cas bandeko wana nde eza neti obomi susu mwana ya bato ya mwasi double yo mpe ndeko mwasi soki ozali moto oyo mwasi oyo ozali na baanomalie eke bamatrice na yo esi ebeba obotaka te eza neti obomi mpe ndeko mobali yango wana toza kosenga na bandeko ntango mwasi na mobali bapesi bino condition na balobi te boyebana banzoto te ti bokobalana alors esuka kaka te ke bokeka na test sida non okende na batest ebele mpona koyeba ete en tout cas makambo tu normal mobali aza na force ngai boye mpe boye lelo soki tobalani problème eza te tala sikoyo ndeko mobali oyo ndeko mwasi oyo akomi na problème mobali sikoyo lokola yebi ete mwasi yango azwelaki ye na église akomi kaka ya ndeko mwasi fetaka ngo kaka nzambe akosala non wana mpe eza neti boza kosakana na nzambe po yo oza koloba ete afetaka ngo nzambe akosala soki yo moko ozalaki mpe na force na yo nzambe abakiseli yo mpe force mosusu mais yo oza na force te eloko te 00 nzambe yango akosala ndenge nini yango wana ebongi malamu ete ndeko mobali mpe ndeko mwasi il faut koyeba bamakambo tolobaka bozwaka ngo pamba te ezali bamakambo moko capital très important po ete soki totali bien nzambe asalaka kaka epai ya bato oyo bango moko mpe bapesaka meme implice na kati ya vie na bango par exemple soki olandi na bible eza koloba nzambe aza koloba ete mibatela nzambe akobatela yo oza komona po nzambe aza kotala nanu effort na yo moko mpe nanu mutu volonté ya yo moko mutu po ye epai ya kobakisa oyo ya ye force ozomona po nzambe atindaki yo na mokili te po ozala parese ya 100% simo oyo akoloba ete nasalasala boye po nzambe akosala non yo mpe pesa implice na yo po ete na nsima nango nzambe mpe akobakisela yo bapourcentage oyo etikali mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pour na kozongisela ngai lisusu maloba bandeko babolingo na banzi ete bo comprendre message nini oyo tosili kopase na oyo etali makambo oyo ndeko mwasi auti kokutana na yango na makambo oyo ezalaka ete ndeko mwasi na ndeko mobali bazali bafiancé baconseil oyo balobaka ete boyeba na banzoto te bozela kaka ti mokolo bokobalana oui ezali malamu ezali mabe te mais boyebisaka mpe na bato ete bokende kosalisa batese ya makambo nyonso mpona koyeba ete mobali azali kolongwanu eske mwasi mpe azali kolongwanu na ndenge ete akobanda kosumba bana mpe mobali mpe azali kolongwanu na ndenge ete akobanda koshofe mama bien mpo ete babiloko wana nde yango nde ezali bapilie ya libala ngai nalobaka yango ntango nyonso natiaka mai na monoko te mpe nayokelaka yango soni te nalobaka ete ngai soki nabali mobali oyo namoni ete aza kutu okufwa ntina na likambo etali kobaba tuka wana mpenza nakotia mabolongo na se na koyebisa nzambe ete nzambe limbisa ngai mpo ete nandimaki kokotisa mwana bato ya mobali na vi na ngai me boye nakokoka te mpo ete yo moko nzambe ntango okelaki ngai otiaki ngai nzoto ya basi pamba te mpo oyebi ete eloko moko ekobanda kokota kuna mpo ete ekomisaka ngai na ndenge ngai nalingelaka alors nzambe mpe akoloba ete ya solo
mwana na ngai alobi makambo ya solo mpo ngai nde moto nasalaki eloko wana na nzoto na ye nasalaki yango mpo na fantaisie te me nasalaki yango mpo ete eloko moko ekotaka kuna esepelisaka ye ntango nyonso. Alors ndenge nini lisusu nzambe yango ya kopesa ngai moto eloko kutu esalaka te efienoka ekomi yo te ofietaka yango nzambe ya kosala mpo na nini? Yango na tolobi ete bandeko ezali malamu soki mwasi na mobali bokutani teste ya sida oui mais bon approfondir bateste wana na makambo ebele sur tous les plans po ete kokoso eya te nsima ya mikolo. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino makambo nini oyo tobombeli bino na oyo etali Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala deside nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.